partout dans le monde. Donc, salut Abino Bibliothèque, Ange Gardien, consultant à vie, il y a chaîne globale. Naïd sous liboso na bino pour na tout communiquer moke. Oyebi que biso na global awa tozalaka soudé. Ba Gaulois tout ba yebi que autre tribune na bango. Et par rapport à moi, ma maladie ou bien il y a moi empêchement et à trésor nazali obligé lelo ngamoko nazala na manette et puis nazala na maloba. Donc on a koti pour na informer bino na actualité musicale oyo koleka na mboka na biso, surtout na kati ya diaspora et surtout aussi pour na faire rigola. Oyebi que biso na global awa tolobaka priorité na faire rigola et puis to kwanzaka ba actualité oyo elandi. Donc merci na bino, merci beau prêter attention. Bolanda ngai na ndenge bomesana lelo na ye en remplacement ya trésor oyo azali mwa souffrant donc na koti mpona nasolola na bino donc ya liboso ndenge tobandaka kaka ke tozali wana mpo na fe rigola actualité ezali kokende bien babillet ezotekama tokosenga e tokoloba lisusu na bino mpo nani bazwi babillet na bango te bakende na lombango kozwa babillet parce que tokomi kokende vers mois ekoka donc vers le 12 et tolingi que na le 12 wana à partir à le 15 tout belela sold out na biso au cas contraire toko faire avancer parce que ezali kaka ba record na biso moko makambo toko solola na pourquoi lelo ou bien na tongo ya lelo na boba kolanda ezali ya liboso nani likambo ya ba détracteur par rapport ya Ferregola likambo ya bato oyo ti lelo bana ba fiche na ba panel na bango oyo ezosala annulation ekolakisa annulation ya eu arena ya Ferregola ezali mauvaise intention et tokoloba pourquoi ba détracteur ba se comportaka bongo alors que ba événement na bango bateau à faire ou bien bagolo na bagoloise bamora bonne musique bagladiateur bakipaka et jamais basalaka makambo na bango ya kodestabiliser artiste wana na niveau ya ba événement na ye eyelaka bato tout que soki baza na actualité na bango soki baza na baévénement na bango totikaka bango babeta et tocompare na nsima et non ya kosala bacampagne ya mabe ya tiaka na bapanel que artiste Ferregola kobeta concert te alors que concert ezali et en dehors de ça ebandi lelo te ebandi depuis baconfiguration ebandi depuis mois longtemps nini esalaka ke bazala na boma ou bien bazala na pasi que Ferregola abeta musique na ye tokosolola yango tokosolola mpe likambo oyo etali tosololaki yango moke likambo oyo etali papa chéri nakufa ya mwana na ye ntango tosalaki émission toparleki un peu toyakaki koéclaircir likambo oyo balobaka toujours ya eloko ya baluba oyo tobengaka oyo babengaka surtout que cibula babengaka yango nini babengaka yango ke tibao donc tibao oyo tosololaki nango lelo mwana akundi mwana même pas 40 jours mais barévélation ebimi tokosolola yango tokosolola mpe moke passage moke parcours ya passage na parcours ya Kofi Olomide e tokosolola mpe Seleo Strap position nini akopesa na musique ya lelo par rapport ya ba œuvre na ye egangaki mpe na concert ya Tchikola egangaki na concert ya Oerason maintenant quelle position fait Seleo Strab akoki kozwa lelo mpe tomoni père biologique na ye abimi donc ni nango tokotourne autour wana et puis tokoramasse un peu oyo tobengaka actualité donc ya liboso ezali badétracteur donc point ya liboso ezali badétracteur tolobaka toujours ntango nyonso ke mon peuple périt par manque de connaissances donc mais bagaulois baboya kopérir par manque de connaissances ya musique bagaulois bayebi musique bien ndenge elekanaka e balingaka te ke bakwesa artiste na bango na kokole bafuse te
parce que quelque part balingi batia artiste moko aleka liboso ya fait rigola. Donc efanjo azala liboso na ye en fournissant des mauvaises informations na ba médias où ça n'a été que efanjo a recruté près de 200 journalistes avec 150 chaînes et oyo tout matin midi soir bayakaka baluka ba élevé na rang. Il y a le meilleur de tout le temps, le meilleur artiste congolais depuis Wendo ti mokolo malelo. Eloko wana bagaulois bagobaka yango te e bakotikaka yango elekana te parce que bango baassure que artiste na bango ana baœuvre ana apresentaka bien rumba na biso et puis asalaka mosala na ye koleka Fally en ce qui concerne la musique, alors que Fally se permet quand même azalaka na ye na ba snap et puis atiaka bato album photo mwa ba extrait kaka ya musique na ye ya ba 6 minutes soki ezali ebele ezali 12 minutes ya kote kaka alataka babude na ye. Donc tomoni balobaka aka artiste oyo abetaka baconcert ebele na année mais tout le monde n'a jamais l'intégralité à la concert. Donc, voilà un artiste Oyemoko à Sabotaka, ma œuvre nae, Oyemoko, ma œuvre nae, après ça n'a jamais va consommer en go. Et donc, on se demande souvent pourquoi abombaka ba œuvre na ye bato bamona te. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que ezalaka mpona yembaka mabe? Est-ce que ezalaka bayeba te que abetaka ba playback? Est-ce que ezalaka te parce que ba organe na ba demi-temps ezalaka trop na ba concert na ye que yango wana ba image depuis 4 ans ya lelo emonanaka te et surtout que ali kaka na style moko ya musique oyo alakisaka bato kaka ba oyo tobengaka baboudin na loketo. Donc, eloko wana epai ya bagaulois elekanaka te. Voilà, matin, midi, soir, ezalaka un peu na couteau tiré entre bagaulois na ba warrior. Mpona nini toyei lisusu mpona likambo wana parce que na mokili ndenge tolobi na intro na biso que mon peuple périt par manque de connaissance. Biso oyo tozali badescendant ya bapharaon bapresenta biso pharaon lokola moto moko ya mabe lokola moto moko alinga nzambe te lokola moto moko abakisi tututu toaccepta yango epuis totia yango na conscience na biso sans koyeba ke bapharaon wana baki bakoko na biso baki bancetre na biso bapharaon baki bayindo e bapharaon jusqu'à badécennie tu badynastie tu eleki basalaki 230 pharaons oyo badirija Égypte e na ntongo wana eyalaki na mboka te na le monde oyo ekokaki kokokana na Égypte. Donc bapharaon bazalaka bayindo e lelo ezali sujet te mais tokoyebisa bino ke bapharaon bauta parti e parti ya mingi bautaka Congo bango nde moto bakendeki kosala Égypte parce que Égypte désert elekanaki eramasaki nyonso tout il fallait ko refaire Égypte ni wana mpona barefaire Égypte mai oyo basalaka Égypte eutaka na Congo. Donc s'il fallait que bato basala fleuve Nil il fallait ezala oyo tobengaka fleuve Nil, il fallait bayeba source yaki na Congo donc na RDC. Donc mpona koyeba source wana donc il fallait ezala bato oyo baexista wana mpona barétablir un peu habitation na Égypte. Donc ntango tosekaka bapharaon totikaka bapropre parent na biso ni wana na kati ya maloba na bango balobi que mon peuple périt par manque de connaissance ezali bajuif te ezali bayindo parce que tomona côté bajuif scientifiquement badémontra biso que bajuif jamais basouffra na vie na bango e ezalaka histoire moko raconté mais ekotaka na kati ya vie activité bango basala barecherche bazwa jamais oyo babengaka baélément oyo elakisaka ke bana israel bakende kosouffrir na Égypte. Donc même soki bakende kosouffrir na Égypte lelo donc tokokoloba ke est ce que baégyptien bajuif ou bien
juif bazalaka baumbu ya bayindo. Donc à partir il y a ba contradiction mibale wana soki bazalaki en Égypte donc balaki sous tutelle ya bayindo. Donc il kamwana ba juif boya na bango kondi bango que bango jamais bazalaka sous tutelle ou bien bayindo te moto babako commander bango. C'est pour cela bazoni ko pasula Bible. Donc ya moi histoire to betaka pona toyeba. Vous n'avez que à lire dans Acte des Apôtres, versets de 7 à 8, au komona que bakoloba que Moïse oya memaka bana Israël abimisaka bana Israël na boumbu abotam akola na ndako ya Pharaon. Donc balobaka que Moïse a été instruit par la sagesse dans la maison du Pharaon. Il est devenu puissant en parole et en œuvre. Donc mpona koloba ke nyonso tu Moïse azwa yango na ndako ya Pharaon et Pharaon ndenge boyebi histoire ya Moïse abotama na bamwa misato mama na ye ake kopuse ye na kati ya panier oyo na kote na mosolo oyo mwana ya Pharaon ava kosokola barécupere ye et akola na kati ya ndako ya Pharaon. Mais s'il est devenu puissant parce que atiaka jamais makolo na Israël. Donc azalaka na puissance oyo asala oyo azwa tout ezala kopasula ebale ezala nyonso wana tout connaissance wana tout azwaka yango na ndako ya Pharaon. Donc bato balobaka ya nzambe mais ezali na ndako ya Pharaon et Pharaon ezali balaki ba ancêtre na biso bayindo yana eloko moko elobaka na biso que race tu ya mokili avant bakutana na bayindo bayebaki nzambe te bakomi koloba na nzambe kaka ntango bayi kokutana na bayindo bayindo ya Afrique parce que ya pe na bayindo ya Inde pe ya Asie. Donc bamindele ou bien tout balobaka ba race tu bayi kozwa connaissance ya Dieu ezali par rapport ya contact na bango na bayindo parce que avant bakutana na bayindo bayebaki banotion oyo tobengaka banotion ya paradis bayebaki yango te banotion ya ressuscité bayebaki yango te banotion ya la vie au-delà. Donc ntango tokufaka tovivre que omonaka na culture ya bamindele bango tu balobaka vie après la mort ezalaka te kaka moyindo moto akroaka yango. Donc soki tokoti mpe epai ya Abraham oyo azali ancêtre na bango oyo azali ancêtre éponyme na bango ye mpe ayakaki koyokola na Égypte. Donc voilà mpona kolakisaka c'est pas mauvais d'être descendant ya bapharaon mais tokolobela lelo na musique na biso bakale batika biso bawendo batika biso na mwa sagesse ya ndenge musique na biso ebetamaka oyo tobengaka genre. Donc genre musical na biso la rumba eza na bafaçon nango bakomposaka yango ya na bafaçon babetelaka yango. Papa Wemba apesa biso définition la rumba c'est d'abord les guitares, la mélodie et la voix. Donc biso tobakisa na texte parce que na rumba il faut yeba makambo oyo yembaka okoyembela yembela te na rumba bayembelaka ba vie de société bayembaka amour bayembaka la nature bayembaka makambo tout parce que tomona tozala na ba chanteur oyo bazalaka ba poète lokola poète Lutumba Simaro banzembo ya Lutumba Simaro soki boti yango na lyrics na banzembo ya musique ebele okomona que ya biso ekobima liboso parce que banzembo lokola bamabele banzembo lokola ebale ya Congo banzembo lokola affaire kitikola banzembo lokola merci bapesi ala mbwa nyonso tu wana soki otie yango boseye kotraduire yango na minoko oyo biso toyebi baminoko lokola ya français na minoko lokola ya États-Unis. Donc okocomprendre ya anglais okocomprendre que tozali na avance makasi en ce qui concerne batexte na biso ezalaka très puissant mpo na nature mais kaka musique wana tosalaka te tosalaka mpe bagenre ebele toa mpe na bagriot na biso baza différent na bagriot ya Afrique de l'Ouest. Donc bato lokola balokwa kanza basalaka musique un peu griot moderne. Donc ye na guitare
ye na guitare akotambola akoyemba ye moko bakoaccompagne na quelques instruments et akosala musique na ye lelo bato lokola balokwa kanza c'est parce que abetaka rumba te mais en ce qui concerne baperformance namona ndenge lokwa kanza atambola baambassade culturelle tout ya la France dans le monde donc atala yango parce que naka na moto ava koluka azwa lokwa kanza mais carnet na ye carnet qui rempli à calendrier na ye et moyen azwa ye parce que il fallait honorer contrat ya kotambola na bacentre culturel français tout ya le monde mais comme azana porte-parole te ana moto alobelaka ye te nyona toyebi ke lokwa kanza azali plus grand na musique mais musique asalaka ezali genre rumba te asalaka un peu qui griot moderne donc toi na ba style ebele na bato basalaka musique en mboka na biso donc toaki na bagateau buvins bayaka oyo basalaka na UPI donc musique ya libanda oyo yali oyo tokobenga yango barap ou bien musique approche na musique populaire donc bango mpe bazali mais totiaka bango ka mingi te mais baexistaka donc tozali na musique ebele mais musique oyo ezali identité na biso reconnue ezalaka la rumba et la rumba je crois que moto te akoki kodute yango que moto abetelaka rumba kitoko na génération oyo ezali Ferregola 5e génération et ye moko expliqué kango na parcours na ye que na 5e génération na bavoix bao bava kokumbela musique bien ezalaki babia après eyakaki manda chante après manda chante eyakaki sikoyo oyo babengaka ekomaki fere epuis fere azwa yango moto mosusu akokaka koleka afere te epuis ye moko alobaka yango soki ya na moto oyo aleki ye atombola mosapi là il faisait un peu allusion na ndeko na ye oyo balingaka kotia ye concurrence mingi efandio fali ipupa donc par rapport yango tozali koloba et tozali koinsister mpona koloba que na musique na biso lelo Ferregola a allé très bien positionné, allé très bien positionné par rapport et à co-représenter musique na biso. Donc côté wana bamboario o bayakaka tongo midi pourquoi ko luka ko déstabiliser Ferregola Gaulois, Bayaka, Babima, en tant que connaisseur, il y a musique, Baloba, jamais, quel que soit vos PCA, département, il y a un visa, après ça, il y a un visa, matin, midi, soir, il y a un musique Nabiso, Ezali, Yemba, Beta, Bina, et juger, œuvre, d'ailleurs, juger, parce que, au sombi, Motuka, ou bien, koko, de la photo, na bisika, il y a un monument, et un côté, Motukotia, premier, la première musique, parce que kokutana na Beyoncé ou oke kokutana na R. Kelly yango te kosala musique na biso ezali na ndenge nango bapresentaka yango bayembaka yango na live bayembaka yango na autotune te et puis basalaka jamais playback na baconcert oyo babengi minene okoki kosala playback soki ezali mwa invitation ya mwa cérémonie ya moke soki oduma récompense au lieu koyaka na orchestre na yo okokoyaka yo moko osali mwa playback e bapesi ya récompense na yo okei mais opesa ofutisa bato bambongo otekela bato batike mpona oya kosala playback na musique na biso existaka te donc ni wana toye mpona toloba na bino ke concert ya Ferregola oyo ezali na Belgique ezosenga soutien ya bamoureux ya musique na biso bameloma na bonne musique bagaulois na bagauloise bokende kozwa batike na bino donc wana ezalaki côté un peu bamoirio parce que tozomona matin midi soir bakolekana na baplateau na bango mpona kodestabiliser concert wana mpona kodestabiliser Ferregola et alors que on n'est même pas un mois ouverture ya billetterie et billetterie ekokende nango kitoko makasi bon mpona souci ya bato oyo bakokanisa
promotion, il faut clipper les canaux. Il y a promotion. Je crois que Bandekoana, Bana vitesse, il y a Mousseli qui était. Donc, à force, il y a Kokansa, l'équipe Batuna Mayele et intelligence et l'équipe Zando. Donc, aux alliés Koleka, mais aux alliés Koyebate que aux alliés ça l'erreur parce que bateau va salir concert, bateau va tirer moyen à bango pour la concert na bango et reçu, bakotia moyen tout en place pour la concert na bango et reçu. Mais tout coquille kozala, tout coquille ko comprendre l'organisateur, producteur na équipe ya faire école là, bah risquer bah deux dates. Ceux qui avant le 12 Basali Soldat, dans tout comment qu'il y a la deuxième date, et puis tu as une tournée. À ce moment, sport, ça la publicité, bakotia d'événements on a. Mais ceux qui allaient date moko, beaucoup de ça sport les lotés, vous salez soldat après 5 jours, et puis vous salez encore sport mususu. Donc, bako essayer ko ils allaient demain na bango, ils allaient makambo na bango, tout tika bango, le temps il y a koluka ba s'organiser, na ndenge nini bako pesa biso ba sport, bako pesa biso ba publicité. Eza te moto oyo aza en Afrique oyo azali comprendre environnement ya Europe te aya kopesela bino ba leçon et tobengaka yango ezali rébellion interne parce que koyoka bandeko na biso oyo bazali koluka batinda rébellion na côté ya bagaulois ke bagaulois boyebisa fere boyebisa producteur asala boye ezali rébellion interne parce que soki oali censé ozala gaulois ou gaulois ou bien gladiateur, vous allez obligé au suivre pas il y a organisation, il y a artiste nabino ou azali guide suprême. Okoki koyaka te oluka otinda branche ya bafanatique na ye bariposte e batombola basala lokola rébellion ya kosenga biloko oyo ezali déjà programmé oyo ekosalama na moment venu yo te moto kotinda parce que toyebi idée ya bato oyo bacommunicateur bato bakocommunique ndenge wana souvent ezalaka bawalko ndenge bango moko baloba donc warrior gaulois et si souvent idée na bango ezali mpona lobake bomoni te nga moto nasalaki nga moto nalobaki nga moto nayakaki na idée non na Genève tomona bapromotion esalama na bamétro na batramway ezalaki eloko oyo baproducteur na équipe affaire basi bapreparaki donc kosala mpe promotion te ekoki kozala mpe record ya komona jusqu'où tokoki kokende sans promotion et na bafutur contrat na bafuture production boyeba ndenge nini bokogérer budget ya production en sachant que un mois bokoki kolancer nani événement na bino sans que vous tia budget na bino en place ou bien faire fonctionner budget na bino donc voilà tobeti mbela ou bien tobenzi matoi na boyo bakoluka baya kocréer oyo tobengaka rébellion interne parce que ekozala bongo après akomi ozwa mpe badepte na kati ya bagaulois elobi akomi kosala mpe face na faire egola en utilisant les mêmes gaulois là comme ekomi mpe bato oyo basali mpe mwa compartiment na bango département na bango comme opposition na faire egola e ekokoma ke bato wana bakomi kosenga bakomi kodemande exigence ya présence ya moto wana na kati ya bureau et ekomi komema ke pression euti libanda ekomi koyaka e moto abongo même soki aye na bureau azongi na bureau akomi na importance koleka bato tout même ya artiste parce que bagaulois nde moto batiaki ye e akoimpose parce que toyebi na vie bato mingi bayebi oyo babengaka organigramme te organigramme ezali soki ozali na poste okosala makambo kaka oyo eyali na poste na yo okoki kovague partout te esengaka eyali manque wana manque ya compréhension ocomprendre ke ndenge nini bafonctionnaka en groupe bafonctionnaka en groupe chacun fait sa mission et okoki kozala opposition na kati ya groupe ntango bozali ensemble okoki kopesa baproposition na yo mais soki elekani te baninga bati yo en minorité et tu es obligé d'accepter et soki oaccepte yango te okomi kobimisa yango libanda
et commis un peu ndenge tolobaka désordre parce que administration fonctionne à bongo. Si tu n'es pas content, tu démissionnes, mais au regarder secret, il y a tout va ko dekana na ba réunion, tout va ko dekana tant va ko préparer makambo na kati ya entreprise ou bien na kati ya groupement au bozanango ya ngwana tout ça se dit pas parce que y en a biloko o ezali na ndenge ya administration, ezali na biloko ya na ndenge ya ba stratégie quel que soit que obimi okoki kolobela ngo kili était et surtout côté ka ba secret ya ba réunion na bino te donc wana ezalaki mpona bato bakolingo komatisa rébellion na kati ya bagaulois to kobenga bango mato de loin bakocomprendre te parce que rôle na biso ezali que du fait que tozalaka wana topesaka baénergie na biso to bato ya bureau te toi baproche affaire te toyaka koapporte aide na biso tokolinga te aide na biso ezala bafoue befort na biso ezala bafoue na moto moko qui se prétend tout connaître que ayebi artiste bien ye moto adefendaka artiste koleka bato tout sur la planète alors que alaki auprès ya artiste apesa jamais le meilleur na ye moko beaucoup to baye nsima bakomi koleka kosala donc s'il y a des conflits internes ça s'arrange à l'interne okoki kozwa baconflit interne te parce que biso tu toyebeli que pembeni ya mokonzi bagegere ezangaka te ezala na politique ezala na bale ezala na bahomme d'affaires soki oza pembeni ya mokonzi gegere ezangaka te eza na boyo basimbaka bakisi mpona eloko yango eza na boyo baluka kaka mokonzi ye azala enfant chéri ya mokonzi point de vue ezalaka ebele mais yo soki ozali averti ozali moto moko oyebi sens à la vie ocomprendre que awa bagegere ezali ou tu acceptes de vivre comme ça na bagegere wana ou tu te retires parce que olingi ozwa baproblème te na ndenge ya vie na yo ezala spirituel ezala vie de tous les jours donc wana ezalaki un peu parenthèse tozwaki mpona to redresser bandeko na biso oyo bazalaka na biso mais balingi kocréer rébellion donc celui qui a trahi trahira tolobaka yango ntango nyonso tolekani na actualité ya mwana na biso awuti kotika biso Océane Mpiana tolobaki bato mingi basalaki bacommentaire wana ezalaki lokola la dent d'or na Lambert mwana abotami aza na mino ya or donc avant tokende kotala mwana toyeba réellement soki mwana na abotami ana mino ya or tobandi kokoma tobandi kosala bacommentaire alors que ntango bavérifie mwana wana abotamaki na mino ya or te donc ezali lokola likambo ya JB Mpiana na mwana na ye awuti kokufa Océane donc toyakaki tokondanaki tolobaki mingi mais na bon sens ya communication bato tu oyo bacommunikaki en accusant JB Mpiana il faut tolekana tosenga pardon et to redresser communication na biso parce que c'est les mêmes oyo babimaka mpona kodestabiliser koloba n'importe quoi ntango vérité ebimaka bato yango bakotaka na kati ya mabulu ya bapuku oyo bayaka mpona basenga baexcuse mais bakosenfonce lisusu babatami bakobima sikoyo na prochaine eloko oyo ekoyaka scandale mosusu bango bakoyaka tolandaki bato mingi balobaki ke JB bato bakokufa autour na ye akufeli mwana parce que akendeki kozwa bakisi na ngola nyanyani eyalaki mpe na mbo bayakaki balobaki ke JB eza bapratique na ye Roger Ngando ayakaki koyiba silipa mwana basali allusion na soit événement moko balobaka bango ntango JB soit disant azwaka caleçon ya petite moko boye donc voilà autant de faits eyakaki koalimenter mort ya mwana na biso Océane mais en vérité lelo bato bayi koyeba que JB n'a pas de lien de sang avec la fillette ou bien la fille. Donc ça veut dire que si tu n'as pas comment on l'appelle, tu n'as pas de lien de sang, tu peux pas t'hazarder à kolia mwana ya moto mosusu puisque papa na ye azali libota ya mama na ye ezali famille na bango ezali et surtout que famille wana bazalaka en bon terme na JBT donc eloko wana na tradition na biso ekoki kosalama te bato bamoni ndenge nini JB
alekisi bamomo wana ya matanga alaki un peu dégagé par rapport ya oyo ezalaki comment on l'appelle Singa Mignon oyo azalaki collaborateur na ye chef ya cabinet na ye oyo ava kosalela JB makambo tout et JB alelaki au sentir que bato sentir que alaki démoralisé alaki réduit en néant alaki lisusu na baforce te mais ya Océane bato bamoni que JB alaki détracté eshokaki bato ntango bamonaki image yango mais lelo toyei komona vérité ntango photo ya soi-disant papa biologique ya Océane ebimi et yango eyei kozongisa bato nsima parce que na tokoloba que Océane ali na bapapa misato azali na papa juridique oyo ezali JF Ifonge ye moto adéclara mwana donc na bapapier administratif c'est JR Ifonge qui est le père juridique il y a Océane. Il porte son nom, donc il ne porte pas le nom de Mpiana déjà. Deux, Anna, père naïe biologique, Oyo Bazali Koloba, Franck Isekia. Donc, ce qu'on dit photo, il y a Moana, on dit photo, il y a Franck Isekia, Bisso Bayindo, tout ça, la caming, ADNT, tout ça, la caming, examen à couiller, ADNT, ce qui, Moana Zali, Moana Nayo, mais ce qui, on dit photo, il y a papa, il y a Moana, Oba Koloba, papa biologique, na Moana, Oya Kofi, au latisi, kaka bamperike na mutu ya papa wana otie baboucle d'oreille okomona que c'est Océane donc sans faute tout crachat okoyeba que Franck Isekia na monoko na ye na zolo na nyonso tout azali vraiment papa ya Océane na ndenge ya biologique et puis toi na papa nourricier ezali JB le fait qu'azalaki kobima na mama na ye et mwana asakrochaki plus que na JB parce que eza na bana bazalaka bongo du fait akomona absence ya papa na ndako te mais akozwa moto oyo choix oyo peut-être ye amonaka ye ayakaka mpe na ndako soki bazalaka misato mine mitano ye akoki kokangama na moto wana par rapport à bolingo na ye parce que bana mosusu bazalaka bongo akolinga moto afréquenté que papa et akozwa ye lokola papa biologique. Je crois que c'est ce qui s'est passé na JB na Océane et mwana ntango akokola bongo balobaka mwana vérité te batikaka ye akola azwa maturité ya kofaire comprendre ye que voilà c'est comme ça ton vrai père c'est pas celui-là c'est celui-là mais boyebi bino moko bamusicien esika nyonso bakotaka bazongisaka baadversaire mwa nsima parce que bango bazalaka deja na autorité ezali bato bayebani. Donc, ezali bato oyo bazali na avance par rapport à reste ya population. Donc, ceux qui Océane depuis au moins na ya va ko coller na JB, ba betelaka ye peut-être li solo et tant va approcher pe JB na bana ye ba komaki un peu de famille parce que tout le monde ba kawana ebele, il y en a bana ba ko qui à l'école parfois ayaka kana voiture, il y a voisin mais ba coller étiquette, il y a combo ya voisin on appelle bon pour na ba lobate que azali voisin na biso ayakaka parce que tokotaka l'école moko bana pe bagardaka na bango silence même baparents ekomaka pe na milieu scolaire na ye bakoki koloba ke alaka mwana telle famille mais mokolo bakoyeba bango esokaka un peu bato mingi donc ezali mpena bato oyo bakoli esika moko bondeko na bango esali lokola ke bazala lokola bafamille mais bana pe bakomi komona ke wana papa na biso aleki wana papa na biso akolutu mais bana baboti soki batikeli yango mpona harmonie na kati ya libota mais soki moko aki rapidement osentir ekotisaka mwa trop parce que bana bakoka kocomprendre ke te alaka kaka moninga bakola mboka moko mais azalaka famille na bino te donc baka wana surtout epai na biso bato ya bangala epai na biso na communauté congolaise ezalaka ebele donc lelo bajournaliste oyo bayakaki ebele mpona koloba likambo yango il faut que bakota mpe bazwa courage na bango na bapasteur oyo babimaki bamonaki kaka likambo ya kindoki il faut bazwa courage na bango ya kosenga excuse c'est comme ça que fonctionne l'actualité c'est comme ça que fonctionne l'information donc biso toyakaki tointervenir que ezalaki na côté ya Tshibao donc toyakaki parce que ezalaki na basi bajournaliste mpe bachronifoiti oyo bayaki comprendre sens ya
Chibao, ils allaient un peu rituel où il est pas ya loba, donc ils allaient au Tubengaka un peu, comment on l'appelle, Bouanga, parce que pour la, non pas Bouanga, ils allaient au Tubengaka que Mbondo. Donc, bino bokoko yokana, que to bomelani mbondo, c'est-à-dire que oya koboya moninga te, mokolo oya koboya moninga, mbondo eko jouer. Donc, na Gabon, to lobaki ki babenga rango un peu que babenga rango nzobi. C'est-à-dire que vous rentrez dans un rituel où il y a beaucoup de monde que trahison entre bino, et puis il y a baloba, ils ont parfois na autre bengaka ba mariage parfois parce que mariage peut aller contrat et aller loko que vous sangani nako bala yo nako pesa yo masanga mais trahison ezalate et ceux qui trahison ezali et généralement biloko wana et mataka c'est ezali biloko ndenge ezali lokola spiritualité ezalaka na spiritualité au to bengaka positive na spiritualité au to bengaka négative spiritualité to bengaka positive oyo esalaka bato mabe te mais okozwa engagement yo moko eloko wana ekoki kosalama eya na spiritualité oyo tobengaka négative oyo okoutilize yango mpona bolamu kaka ya yo mpona profit na yo moko donc eloko même bagouvernant na biso bato basalaka politique baboyaka bakoki kotia biloko wana na bainstance basilisa moyibi basilisaki ndoki basilisaki assassinat makambo ebele me bakonzi na biso batielaka yango te parce que bango moko bapréféraka nani bayiba bapréféraka nani basala mabe au lieu batia essence wana oyo tobengaka spiritualité positive donc spiritualité positive na mokuse nakoki koloba que spiritualité positive ezali manifestation ya Saint-Esprit en matière. Donc nakoki kobwandela que spiritualité positive ezali manifestation ya Saint-Esprit d'une manière matérielle. Nakoki kozwa exemple bobungisi mbongo na kati ya ndako bokei komona na moto avancer spirituellement oyo tobengaka parfois bavoyant ou bien banganga ou bien bambikuti alobi na bino ke moto oyo totie babale mibale oyo azwi mbongo te akoleka na ye oyo azwi mbongo akokangama et ce qui réellement mpe asali yango ke moto akangami oyo azwi mbongo akangami andimi mpe avouer faute na ye et spiritualité positive et servir na société et servir na koyeba nani azali donc c'est l'esprit c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit moto se manifester que yo moto sali kambwana okokangama donc ni wana que na spiritualité il faut que ça la très attention ezali na ba onde ezali na ba côté négatif ezali na ba côté positif donc na likambo ya océane na mokuse il est temps que communauté na biso bayeba pe ko traiter makambo oyo tobengaka les faits privés parce que entre mama océane na papa na jibe bayebi vrai sens ya mwana wana bayebi que azalaka mwana jibe te mais batikaki akola wana mpona bolingo na ye et puis mwana pe intégré libota ya jibe ezala baboti ya jibe ezala bana ya jibe bazwaki ye lokola pe ndeko na bango et c'est comme ça arrive bato bana mwa sans s'élever ya makambo bayebi oyo na koloba epermetaka bana bakola na bolamu parce que ezalaka mwa complexe moko mpe ezalaka na bana alingi ase ressembler na bandeko na ye amoni ke awa bandeko na ye baconsidéraka ye plus awa makango ou bien ndeko moninga ya mama azwaka ye lokola vrai mwana na ye et elle peut se laisser et emporter donc mais Dieu c'est celui qui donne c'est celui qui prend tozwi tenter ya koloba na océane vraie réalité et akena eloko moko oyo peut-être ekoki kozala parfois parmi batrouble ya spiritualité na ye parce que il s'est retrouvé avec trois pères celui qui donnait l'amour n'était pas au fait son père donc biloko wana tu ekoki koaffaiblir spiritualité ya moto biso mpona ntango tointervenir tolobaki ke papa moko te akolunga akunda mwana na ye bana babotamaka mpona bana bakunda bapapa donc c'est ça la réalité de la vie chaque fois qu'il y a un souci au moins nakufi avant baboti il faut se demander tolobaki na époque wana ke totia likambo na mesa et tout le monde à côté mabe côté porte efongwami je crois que c'est ce que les familles doivent faire aujourd'hui pour na koluka koyeba réalité ya nyonso tu oyo elekani epai ya océane donc voilà en quelques mots oyo tokokaki koloba na dossier ya océane
toye sikoyo na point ya CDO Scrum. Papa m'a pas ça. L'homme du moment. Donc, CDO a la qui sait que bah, œuvre na ye et kolanda ye. Pour la bateau, baba ko c'est ka CDO que Azali roi ya ba émission, Azali roi ya internet na ba émission et CDO a prouvé aux yeux de tout le monde que ba œuvre na ye pe et kolanda ye et ko sala makasi. Biso avant concert 2 jours avant concert il y a Tchakula topesaki proposition na banani bakoki kozala bainvité ya fait rigola na ING Arena. Bato se souvenir que tolonsaki mbila par rapport à animation tolobaki que animation ya lelo ekosenga invité ezala CLO mwana Congo et puis comment on l'appelle, Prince d'Angola, où Azali un peu entre intégrer Jet 7 et puis qu'on doit contraire la production dans un groupe G7, Jet 7, dans groupe Fer et Pro. Donc, par rapport il y a Elokoana, donc tout c'est une animation compartiment et animation comme Toubidi à Kendeki et bon Babina Blaise créateur toyebi façon de faire nae lelo azak ko présenter biso ba vacuum te otobenga ka ba vacuum ya concert comment on l'appelle, il y a concert il y a minene donc tu préférais tout ça la recours comment on l'appelle Ange d'Angola et puis CLO en tant que pire moi na mère ya ferré aya kapé atia moi bench nae ndenge za la kame na makati ya makanisi na biso Tcheko la pensé déjà à ça et puis concert et à Grand Paris à Ouerasson et révélé que bwakaki libanga où ezalaki la pierre angulaire donc libanga où il va kosala que ndako etelema yango babwakaki oyo ya kiseleo parce que a présenté que moi ba condition na ye que tu sais tukoli tukoki koyaka ba concert wana kaka tianga boye te vieux pays fois kanisela biso ça a suffi pour baniser, comment on l'appelle, bannir CDO Scrap. Mais il s'avère que la crénaye moto et PC Pinch na katia concert et na katia concert il y a Tchekola. Donc pour Nabiso CDO aujourd'hui. Na musique na biso tobengaka ndombolo après ndombolo ezali bakomi imiko ezali bacré ya CLO et CLO la seule chose pour à redonner blason ya musique na biso c'est que à permettre que bacré na ye wana ebeta partout et ça là le cola comme si la musique congolaise te comme kusala ndombolo mais te comme kusala koimiko et bacré na ye mususwana parce que époque ya ndombolo la musique congolaise était au sommet na sommité nango ndombolo et même musique na biso babengaka yango musique ndombolo même na baplateforme ya minene baconsidéraka musique na biso ezali ndombolo comme ndombolo asali ton na ye ekomi ton ya koimiko je crois que présence ya CLO na concert ya ING ya Ferrigola ekopesa lisusu dimension mosusu ya bakri na ye et surtout ce qui fait ake nango lisusu na 19 na hippodrome epai ya grand mopao ekopesa mpe lisusu mwa dimension mosusu ntango tokomona mpe na baoctobre wana Werason azongi lisusu na ba même cri je crois que tokozwa un peu eloko moko ya bien lokola ndombolo oyo ba orchestre tout ba congolais tout même ba rappeur ba kobeta donc c'est le papa m'a pas ça je te demande de prendre tes responsabilités faire azali moi la mère na yo boye bibino moko leo oyeba et faire ayebi ndenge na solo kana yo yebi ndenge na solo yaka mokolo wana mokolo ING Arena voilà Cédric de Tokyo bazali wana yo moko yebi ndenge nini bosololaka na mwana mère na yo zala wana et na deuxième partie la deuxième partie ya concert ndenge tolobaki parce que fait rigola na baproposition na ngai oyo ezali personnel akokota un peu na bapop pourri ya bahit na ye c'est vrai que akokota
akoti nani musicien bakoti basali bakore na bango pour la présentation na bango bakati Ferrego la koti avandi rumba et puis partie animation ya bakore ya badanseuse oyo baprépare naki ekozala na katikati avant Ferré akota na oyo tobengi bainvité e banzembo na ye ya mobimba parce que au départ tokosouhaite ezali veu tokosouhaite que Ferré abeta yango bapop pourri c'est-à-dire bahit banzembo na ye oyo bato bayebi koyemba ayemba ngo me mobimba te kata yango avec une bonne accompagnement ya musique ndenge tobeta ba DJ babetaka na ba boîte je crois que ça sera du waouh sans compter entrée na to proposaki 3 entrée moko akokota na tenue ya MMA ou bien tenue ya ba boxeur awuti na kati ya public akokota na bien peignoir na ye akangi mutu bon topesaki pe proposition ya kokota na mutuka lokola ya 100 kg mutuka moko ya moke bongo akoti mpe na 100 kg emati podium adi mpe danseuse moko atie wana à côté basali kaka ndenge basalaki lokola na 100 kg epuis akoki kozwa mpe entrée moko spectaculaire akoti na velo oyo babengaka solex ezali bavelo oyo na aux Antilles kuna ezali velo babengaka solex donc ezali bato banoir eyaka na couleur moko ya noir ya makasi na mwa ndenge bavandelaka yango fere akoki kokotela na biloko wana wanaki baproposition maintenant à partir ya wana ye moko komaka grand réalisateur en ce qui concerne vidéo na ye clip na ye ndenge asendunaka ayebi ndenge nini akoki kocréer eloko par rapport ya oyo biso tozolobi koloba puisque topesaki que kokota na MMA il faut ntango ya kokota bamonte oyo tobengaka ring na ring wana batie mpe ring lokola ring mais pas ya minene me batie ring moko na se oyo fere akokota kuna akoyemba e na nsima na ye ekozala na moto moko akobunda ye moko donc moto wana boyebi akoki kozala sozi ya nani akobunda dans le vide alors que fere akoyemba donc moto wana akomimi akosala lokola akobunda soit boxe soit mwa bakaraté ou bien akosala baexercice wana et autour ya ring wana eza na badanseuse bakotourne mpona kolakisaka nombre de chansons donc soki ayembi nzembo ya liboso bakoti na 1 batourne soki ayembi nzembo ya 2 bazotourne bien batalon 2 3 4 danseuses autour ya nani oyo ekoki kosala un peu du wow bapesi yango tokopesa yango vraie signification na baémission oyo tokoprésente un peu parce que entrée ezalaka écrit entrée ezalaka eloko moko il faut surveiller à la lettre donc il faut pesa étape par étape eloko nani akosala boye nani akosala boye tokozongelaka yango na baémission oyo ekolanda lelo comme nako assumer intérêt mis à trésor donc vraiment tokata nani côté wana tokosalela yango ntango ekozala question réponse ngai na trésor mosco parce que awa nazalaka consultant à vie bibliothèque na bino boyebi mvuluzi descendant ya bapharaon oyo ebakisami tokoti sikoyo na dossier ya oyo ekomokea na suka ya parcours ya grand mopao grand mopao alekani na émission ya parcours après faire rigola comme atiaki yango part un peu très haut ekozala difficile kolongola barre ya faire rigola et mopao asali quand même oyo akokaki kosala mais émission wana est tournée plus vers sentiment ya mopao que parcours na ye parce que nga na bakozela namona mopao akoloba un peu nini etindaka ye asala musique ayokola guitare ndenge nini abanda kokomposela nzembo ndenge nini toyokaki avanda na comment l'appelle na oyo tobengaka Adrien Mombele donc Servos Niarchos est-ce que bango mibale tant baba kovanda ensemble nani abakopesa moninga ou bien nani apesa moninga goût ya musique parce que Servos toyebi depuis ki nazalaki déjà kopesa banzembo na langa na zaiko et puis alingaki yaki mwa biloko tokokaki kodécouvrir mais na kati émission wana akokaki abandaki déjà kosala baaveu
ya ndenge ya réconciliation na baene na ye bakulutu na ye, mais alobaki yango vraiment mingi ti toba kozela ce qui s'est passé réellement na baconflit ya ye na tabule, na baconflit ya ye na lwambo, e na baconflit ya ye na ya gabi oyo tobengaka comment on l'appelle lita bembo. Mais là à reconnaître kaka lita bembo, mais conflit toyebi te parce que biso na mémoire toyebi que ya gabi avako reproché na badébut na ye que un jeune qui se moquait un peu de la musique, lui il pouvait pas faire la musique c'était pour les voyous, mais avako sala ngo lokola la distraction na ye, et ya gabi ayaka ko rectifier, ayaka ko koloba que bato avako finga musique lobi lelo balenga musique bakomi mvwama na musique yango esalaka mwa ba conflit na ye. Donc c'est des genres d'anecdotes comme ça tolinga toyoka, et puis Kofi azongela na un peu ya côté tout à baby ça ou bien azalaka en porte-à-faux akoki koexplike biso anecdote et puis asengi baexcuse ndenge ezalaka parce que akomi na age oyo ezali te ya kobete ya biloko. Mais on a vu en Kofi toujours défiant, toujours couronne na ye ya Rambo qui veut pas perdre, et côté familial na ye il veut qu'il y ait un peu le dessus, et comme il y a côté familial il y a qui sentiment par rapport il y a un peu moins nervosité eningaki ekotela ye côté wana. Je crois que batante na biso par rapport na ndenge tomonaki affaire egola eyalaki un peu déplacé, mais ce n'est que partie remise. Ndenge nalobaka ngai nalobaka mingi te mpona Kofi parce que tolinga ye mingi tellement que toyebi bapoint fort na bapoint faible na ye, mais pour le moment ana concert na ye parcours ya eloko bayaka kotire te, parcours ya ye émission ya polémique te, donc toi na mingi ya koloba te, mais on a reconnu en Kofi quelqu'un qui a de l'estime pour faire egola, ça toyebi bon eza nango mpe habitude ya Kofi, hein, quand il aime, et quand il n'aime pas il manifeste ça, et abosani kilobi alobaki na yo je t'aime. Donc c'est comme ça, ça c'est du Kofi, te définir et que c'est quelqu'un qui a 5 couronnes. Donc, le nom Kofi signifie une couronne, Antoine signifie une couronne, Mopao, c'est Ali couronne, Akramoje, ezali couronne, petit frère Ayezu, ezali couronne, Ramboupé, ezali couronne. Donc, la couronne, on a tout, et là, takaye, et agissaka par rapport à la couronne. Ceux qui alingas à nayo bien, a commis Antoine, moi, na maman ami, mais ceux qui aligné à des volo banayo, a commis Rambo, et puis ceux qui aligné à l'axe à côté spirituel, naïe, a commis petit frère Ayezu. Donc, vous allez comprendre que c'est un artiste qu'on suit beaucoup, biso tokoli bakulutu na ndako baboti bazalaki kobeta mingi musique ya Kofi et bakoparle mingi na ye, parce que moi j'ai eu un oncle qui était vraiment l'ami de feu à Gwepa, donc bayebani mingi nasi nayebi etela bino bahistoire que mon oncle à l'époque était parmi vedettes. Donc, à côté de Calais, il était là, voilà, parmi aussi un grand, et voilà, et à qui a mis, il y a couple à Gwepa, donc ma maman a mis Bango to Baebi, et à partir de Bango, Koziri na Bango, tu vas parler Mingina, Kofi, Olomide. Donc, Nadjubino, quand même, Moiton et Bélier, et là qui kaka remplacement, Naninga qui tout ça l'amour au moins pendant 1 heure du temps, tout doit bien temps mingi parce que parler na solitude sans question-réponse, et ça la moi pas si qu'on a quoi tirer ou bien qu'on faire asseoir auditeur. Donc, mais tout ça, il y a un mot pendant tout cas, chaîne na bisovité, vu que Trésor Azali na moi grippe. Donc, Nabo Balandi Bibliothèque, Nabo Balandi Bisso, Topesi Bino, merci Mingi. Et merci du sous Nabo Batikeli Bisso, Batinda Bisso, Batike na Bangonio surtout, pour yebi que Awa Tribune, il y a Bagolois, Tozali, na kokoloba te, mais Trésor Azali parmi bato oyo ba faire apprendre ba gaulois un peu ba chat digital,
bachat digital, il y a ba album, il y a ba œuvre, il y a ferré, il y a un pe coaching ba concert. Donc on est une population oyo bayebi ndenge basombaka digital et te remercier bato tout oyo batindaki batike na bango ekomelaki na standard ya trésor bon toba kotia yango et toba ko remercier bato tout basalaki yango vraiment etikali marché parce que biso awa ezali traçabilité makambo tosalaka na trésor biso na trésor elakisaka ke un jour okota na kati ya description ya trésor okoretrouver nyonso tout ceux qui bwana badoute que trésor aenseignaka biso bagolola ndenge tosombaka batike na digital tokobeta tokokende na description tokomona ndenge ava kopesa bacours avant même album dynastie ebima elelo mpe et profiter na bagolola na kosomba batike en ligne donc merci na bato to batindaki biso batike na bango tokosenga na bino bocontinue kosomba ekotinda biso batike na biso parce que bokozwali pamboli na artiste oyo bino bokosoutenir parce que soki voix ezali eloko eutaka epai ya nzambe donc mongongo ya fe regola euta epai ya nzambe donc nzambe moto asalaka choix na bamilliers de personnes apesa ye mongongo wana certes il y a beaucoup de gens qui ont les voix mais koassocier voix na technicité ya musique na eyebeli na culture ya musique na biso ça fait regola aza un peu en avance nango c'est-à-dire akokozala na voix une belle voix bato mingi bana ba belle voix mais kozala na technicité ya koyemba rumba na biso na voix wana wana epesami na bato tout te et puis parcours na ye ekolakisa que c'est un monsieur doué c'est un génie oyo ayebi koassocie voix na ye na technicité na musique na biso na baguitare na biso nyonso tout donc tokoki kopesa ye kaka longona ye tokoki kosoutenir kaka ye ntango nyonso donc c'est pour cela toyaka pembeni na ye mpona topesa ye makasi alors que baninga to baba kodéshabiller baninga to baba komona ke ofere asila Ferré azalaka na bato te et tolakisa bango le contraire depuis le 24 juin na stade des martyrs na poto ofere aka na bato te tobeta double didas arena les gens parlent aujourd'hui oh concert na province alors que oyo eleki kobeta na Genève ya te concert na Lyon bato babeta na Lyon concert na Bordeaux borkes ebeta na Bordeaux Nantes wana bato bakokokende nango mais c'est pas ce qui peut faire de l'adversaire de faire le grand faire à jouer à Genève moto moko abeta sala monene na Genève ya te faire abeta na Russie bato moto abeta na Russie bazali mingi te faire abeta na Nigeria bato tu vois donc faire a aussi des endroits oyo bato bakomaka te et même adversaire na ye akoki ko bouger ata moke te quand il va au Nigeria c'est pour koluka mabanga parce que musique aba nigérien mabanga ezalaka te donc ozokende mpona babwaka yo mabanga mais tu veux faire de ça que ozali plus grand alors que faire abeta devant monsieur Dangote c'est le plus riche du Nigeria moninga na ye a invité à faire donc Davido bazala tout le monde a ba image ndenge baba kosala ba balance tout le monde était là donc ce qui dit que Ferré et les Gaulois c'est pas des gens à venir raconter tout le temps ba prouesse et à faire rigoler non au contraire nous on soutient l'artiste n'a coupé ça y est pulsion il y a qu'au créer parce que domaine na bango ils allaient domaine il y a création c'est l'art donc il faut à créer koleka que Makelele. Donc lui-même, il avait déjà annoncé que mes œuvres parlent à ma place. Donc par rapport à ça, je crois que Boba averti va comprendre un peu son si a fait rigola, son sa musique naïe. Et aujourd'hui, Dongolo Mitsu, détracteur, créa, réseau, il y a mégaphone to bengaka, ils allaient haut-parleur. Donc les gens qui viendront dans le plateau, comme ça, alors que l'autre, ils allaient jusqu'à présent, tokozela badate ya stade de France tokozwa te ayaka mpe kokommunike akomi na soni donc oyo tolobaki ke chute na ye ezali wana ezali kolakisa ke de monsieur ana chute libre donc il se manifesta déjà il y a 3 ans tosi toloba yango mais bawaria bakomomona yango à partir ya baéchec na ye moto oyaki professionnel akomi lelo na badate azolemba obetela badate na ye babiloko to apesi ezosimba te ye na musique na biso babengaka yango ke azali na chute asili
parce que à cause ça, Makambo a promettre que tu 58 dates l'année. Aujourd'hui, je vous rassure que à Kobeta, à ta date, mon côté année, même Mondibu, à Kobeta, parce que Mondibu a un concert à Kobeta, ta sala monke, mais en 2025, artiste wana à Kobeta na Europe. Alinga place accroché na concert et à UNICEF. Jusque-là, Bakoussa la campagne, Bakoussa la publicité, mais ils sont là pour parler de Ferrego, là, de parler de ING à Ferrego, là. De huit mode à fonctionnement là, bango, Bakouzi là, image, soi-disant le 22 avril, le concert, il y a UNICEF, de ceux qui coupent, ceux qui coupent, comme il y a un concert, il y a Congo, il y a l'Ipon à œuvre, il y a Congo, donc, tout le senga na moto, tout à Zanaton, à Koki, au Kende, pour soutenir, œuvre et en boka, même ceux qui vont ça, l'amour sélectif. Dû que quelques bateaux passent à l'ango, c'est pour cela que Kolaxa déjà échec. Donc, ils vont attendre les 6 minutes. Oh, bah, quand biso kaka monter l'artiste na bango comment on l'appelle na ba serso na ya tiaka na loketo pour na koya Kolaxa biso 6 minutes. Mais pour le moment, aucun de ces médias va ça la promotion, il y a événement. Mais ils vont attendre seulement le jour, va dire ma photo 6 minutes. Vraiment, bah, il serait pas que c'est l'artiste le plus populaire. Donc voilà, bah, Gims Bazawana, bah, Youssoufa Bazaliwana, donc Tokoko considérant le coup là, concert T. Tokusuk, ça la marque tabou, Tokozelayo, au même biso, bah, preuve comment Bagolo a battu quelqu'un à 2600 billets, alors que 2 semaines, bah, Kotaki, na 4, c'est la meilleure vente, il y a musique internationale ou bien bah, variété internationale. Donc, tu benga kayo, tu interpelles kayo tout le temps par rapport à l'Ikamwana, mais au correspond bisoté. Communication, tu ça la mona ningwana, parce que oui, au lobby, bah, interpeller, il faut, oya kaope, ça la raison là, parce que tu nous as prouvé que Bagolo, pendant 2 mois, il y a concert na Bango, il y a UNG Arena, Batika Kaka 2600 billets. 2600 billets après 2 mois. Comment faire égale à Kotaki na liste, il y a la meilleure vente, il y a musique variété internationale ou bien musique internationale. Donc, Toko Bengalo, vraiment, vraiment, oya kopé sa biso explication. Tant que kopé sa biso explication, tu Toko interpeller na ba émission na biso tout le temps. Donc, toujours Senganayo Oyaka, et tu dois faire la même chose. Oh, ça là qui pas faire égaux là. Tout n'a ce qu'il fallait, concert Ezali ou Ezalité. Pourquoi fallait ne dit pas la vérité à ces warriors qu'il n'y a pas de concert? La même question que tu avais interpellé les Gaulois et le bureau de faire Egola. Donc voilà, Ezala qui manière Nabiso, il y a que communication, pour voir que ça a de passé. Aujourd'hui, il y a des Gaulois à côté, ils ne le sauront pas faire. Ezalaki ya bino bibliothèque, ange gardien, mvuluzi descendant ya ba pharaon, et puis ndenge tolobaka kaka consultant à vie na kati ya chaîne oyo bolandi ngai, merci na bino, tokutani na bangongo elandi bra.